La zalaka na zapi na za toujours. Parce que mana yo moko vozo changer tena travail aux anango, il faut ça na place ba falina ba faire baza. Bat musu balingala moko ata so banzemba bêtise. So yemzema normal on se peut la noter. Ngana vananga ngana mboka na biso. Soleil ndimi sindia kunzai. Oko pese conseil ou bien ba combattant baza batu lokola biso, baza ba congolais lokola biso. Na bi esuka lango to kozwaka compromis. Mbango sana nyonso e. Ozangi mbango osangi nyonso ya mokili. Aya mbadi munu imenye. Aye mangu te malembe tu kwendile. Montana kamenga mangu te malembe tu kwendile. La vie malembe. Oyo bakenda tromango basuka liboma. Prison to na lilita. Osana mbango osana nyonso e. Ayo. Ozangi mbango osangi nyonso ya mokili. Aya mbadi munu imenye. Montana Kamenga. Bravo hein. Ah, merci David Tara, on a le plaisir. Oui, on a vraiment le plaisir à mon yoga. Moi, je explique trop exactement mais c'est OK. Montana tous to mekana ko solo na li solo yo po parce que batumi ba solo nda biso siko ba ebi ke fallait tous avoir na répétition na yo. Na yo ki choral, na yo ki travail, na moni actualité za na ngo siko na katakini. Yo moko ndengo zo mona siko musique ezo beta mais zo ta mwande na katakongo. Bah musique kini OK na ngo na normal hein. Normal ça ndenge avant mais ça va un peu. Et donc il en moins bien. Ouais. Ce qui est là au sali à PP3 album hein, depuis au tika qui Koffi Olomide. Non, on a sali des albums, na ba single, na des singles. OK d'accord. Lelo ba jeune garçon ba bimi tellement trop ba jeune ba petit na bino ba bimi bazo travailler. Ce que to lo ba ki vitesse ezota mola siko Montana Kamenga azawapi. Nga na zalaka na zapi na za toujours. Donc biso za bateau David Leto so no befo o za la moins sengo parce que nga na bima bana 1991 dans la 91 si lelo comme on a le bamara donc c'est bon déjà parce que succès aux zongo ils ont facile mais regardant longtemps ils ont un problème bana 91 je crois que tali génération nga wana to bana 91 si lelo mo na ke tant so na teka nga moko donc na na plaisir. Lelo Montana comment na absence ya vie na defao ba place à sali batu pour lelo pour batu ba beta masolo ya defao na Congo il faut Montana parce que moi on a vraiment oyo batu tout ba yebi ezayo tango mona ka absence ya général defao atikala na ko moko boy na Kenya moi mobulu pona ozonga côté et ça la kondengini yo Montana est-ce que ça ka laisse bio sentir parce que nan to mona pe voyage monte que na landi ve na nga na mboka ba paya na kinuta l'état ve na ngai non tamzo yo éviter tout to betane na Tanzanie. Tout est en général des fois mon père, tout est en Tanzanie, il y a des scandales. Je vois l'accès à l'image en la télévision. Saint-Valentin, il est tout est en Zambie, des concerts, dans la même salle. Tout est là pour la battu, Bali. Et puis les 14, tout est uniquement pour tout est les 13 pour la battu tout. Je vois dans le Kaloucha dans le concert. Et les 14, tout est uniquement pour la Moumi Kaka. Mais il y a des scandales. Donc, quand on est là, isolé na kwemo non, j'ai des fois tourner. Auto beta na Zimbabwe na Hilton et na Sheraton. Oui Sheraton c'est hôtel yo to ke ba mikili pa pamba. Donc Sheraton c'est hôtel a minene wa américain auto beta na dernièrement et ayaki pe na Congo, a beta na mboka mozo Ariwara, beta na Beni. Donc ayaka na ye, azana na problème te. Montana lelo soto le biké album manta qui est ancien na musique ya Congo. Ancienne musique à Congo. Et ça, ce qui album est simbité. Est-ce que ça a faute à producteur, ou bien ça a faute à bachan, ou bien promotion, ça a mis bien. D'abord, nous sommes bien. Atabo tchango bakale bimakak. Atabo saïne manongak. Bon, ben, le album est neti bon. Na évité net album ni mais, on a évité que grand artiste soit ça l'album. Donc les lots bat ça 40 zembo, 60 zembo. Au moins attends moi faut yokana. Et ça c'est bon bah tu vas que ça qui disque non, ils ont ma bête. Ouais. Les autres causes de ce mois au Mukezali. Mais pourquoi pas? Maloba basongere lobaka nango kakaba mensonge. Nadine ngunza e kanga matoi na biyoka yoka. Matoi na yo emesana se koyoka basongere. Soko yoki mwali kambo luka o verifie bébé. Na place yo loba loba na place yo boy kisanga.
seyo Nadine Ngunza Jigalinza wapona seyo oyo bato babezambe batelemeli ngai ye pembeni na nga sourire nsima na nga makadi ya mpema ye kokangaka chance asome kokangaka chance na ngai me nyonso nakosala ekosimba ye loba nyonso mpamba ye Nadine Ngunza na suki na nga awa potanga saboye na bolingo ananu na joate nakomisa babolingo lingaka yo mitanaka na nga elime bakomaka domesike mpo na bolingo liza eputa tikaka bomengo na royaume azamunda pourkoi panga nakoma moumbu ya taisenti mama ye je l'aime à la folie. Maintenant, est-ce que négligence ou bien parce que façon zoyemba wana na bandeko na biso ba musicien ou bien yo moko força kate ou bien négligence ou bien ezalaka nini défaut na parce que koyema façon zoyemba na yo moko faut changer te na travail ozanango il faut na ba place ba falina ba faire baza ezama ba place na yo nzambe azana ndenge pambola batu na ye fali nzambe pambolé na ndenge na ye faire pe nzambe pambolé na ndenge na ye montana penga ba pambola pe na ndenge na ngai donc soki moninga o tamsu ba pamboli na ba dollar il faut se payer na ba dollar nzamba pesi o ba pamboli na ba livre esterni faut se payer na ba livre esterni na nga za bongo défaut na ngai za ka nga mona lingane komi lo bela troté na ka orgueillité na ya na ba TVT pona kosa ba na sala ki boya te mais OK ça na biso je crois tonton mwinga websa yo 16 mm parce que ya aza cofondateur OK c'est yo ayo ça que biso to voyage na biso to beta na so concert neti dimanche ozo ya to beta na bon marché na des méga en pays to zawana to uti uta matadi kalate do to beta uta na so yoka ki to na to na matadi ba ka c'est nous c'est le gars sima na biso yese banque montana beti ko le gabino mabena ba na lobate mais ko sala mo sondage yoka ki ba qu'est-ce que ndé kuna batamata la bi note biso montana ndé et avant matadi to na Brazzaville to ça coûte deux fois Brazzaville donc on voit genre Nabiso et les 16 toi na Zambie les 16 gars oh moi to banda toi na Zambie donc la défaut na ngana na mi lobela pendati est-ce que na musique eta molana ko loba est-ce que ndenge mo remaka défaut na loba kate wana est-ce que bomaka boulot na yo ou bien zaka ba réserve ou c'est réservé kaka to ça pe na bato balanda biso pe to na ba divergence à batuti bat musu balingala moka ta so banzemba bêtise so emzema normal c'est pas la noter et là, on a tous les musiciens au moi le yenge. Et là, on a musiciens qui ont le yenge. Donc, là, on a catégorie de bateaux balinganga, ndenge na zaila. Et on a changé, on a comme loba po, tam na beta randu le bien noté. Mais bateau yebi que montana beta vraie musique. Na beta na vraie ndule, je crois yo yebi. On se rend le mikolo. Ah, les autres moutons comme la boule fire na nuit na. Ah, la nzemo na bajara wana. Ozana mbongo, ozana nyoso e. Ozangi mbongo, ozangi nyoso ya mokili. Aya ya madi mono imeni. Siko kimboka wana iza kuvanda wana vuma. Siko bino nyoso nile sana muzika Kongo bino nyoso bo kima na mboka wera beti kimboka, fali abeta kimboka yope lisusu loko lisusu ya mutezo beta masiko na kini. Mais obingai nzema liboso na beta ya ngale na longi quartier la te. Na hotel une école à rumba. Si on a bêti rumba jamais na obeta oleka mopao. Ya omona ba bona meka na okima na beta anzi mamboka ti oui bit ça fait comme ba 7 ans on a beta ngam kimboka ngam na banda ba faire wana bat kolomba lebele ngana vananga ngana mboka na biso ukibwana kana bwala na beto ngana zala kyo sala bilanga na ngaye bilanga pondu na manyoko na ya mazangwe ngana zala kana ferme na ngaye ngana zanga kininye ngama koma kobenga nga bilgetsa mayumbwe ngana zanga kininye donc oyo nzemu na emela nga pepo père ya mtabando nuti mère de Mukongo donc nzemu el boson na yimba folklore yango ça fait ba 7 ans passés donc
ngana s'inspire mingi na musique ya Congo qui na musique ya Libanda. Donc un vrai Congolais quoi. Ouais. OK. Ozoni n'est pas Koffi Olomide. Et le Koyozwa mais pas Koffi ba kinga montana na otambola boy na zui et le ko na quartier latin. Ben mais la musique hein. La musique na pas na hein. Na bilo moso na rôle na télé, te mo défaut na ngasigot. Na rôle na TVT peut-être 16 mètres à Yebi. Hein? Tonton Mwinga Yebi, na rôle na télé te. Mais na trop. Mais Général Defa on est mutasala Montana. Nga so na boyelelo c'est grâce à Général Defa. Ouais. OK, d'accord. Pourquoi mon mouvement est andé? Ben pour un mouvement d'abord on a la présentation na bosanaki, na présenter ba condoléances na ninga na Didier Lacoste. Mpangi my food. Auto kufila maman na e donc biso tout elle ko to kufuli ba maman na biso. Donc biso to wana mawa. Donc samedi auto zala wana. To zala to beta pe wana na matanga wana. Et samedi le 24 et samedi les premiers dimanche les premiers to beta na des méga empire na bon marché wana. Et semaine oyo Olanda wana nga ozana matadi. Na ozana matadi pona coaching pour photo zonga sous matadi boma. To beta na fête moya mutu moya Angola na boma wana. Et semaine oyo Olanda ba le 16 wana ndeto ozana na Zambie. Ouais. Programme sangwana pour le moment et puis ba studio, tous en plein studio, tout ça studio na biso, tout ça album ça c'est Agenda. Agenda. Donc Agenda wana ils na banzembo oyo ko cartonné. Je crois ndolo na nzembo to chaki ya Delige et ça banzembo oyo ego bima album so Agenda. Ouais. Est-ce que au qui sont moko dernière question ezali que ndeko na yo moko atika ki katie la terre ça fait longtemps mais azongi soleil wanga. Soleil azongi na ndako na bino na katie la terre. Yo en tant que frère na yo. Azongi vraiment que Sindi mutu akokoma mokonzi pour katie la terre après Koffi Sindi. Donc soleil ndimi Sindi akonzai. Oko pese conseil ou bien pour la question le bagobi bon nga yom to apprendre ngango na yebi lote na en tout cas Olimisanga David na yebi yo balandaka émission partout mais Olimisanga parce que na yebi te so za solo mambozolo ba so za solo to kumisi nzambe parce que quartier la teza parler na biso so pesa lokuta poisson d'avril c'est le cas mais na yebi te so za lokuta bon yo mo yebi no lobeli mais so za solo gloire à Dieu et ça m'a bête. Danseuse peut continuer comme il comme il y a chaud si quoi. Il va danser mais bon lui ça pour courir ça te beaucoup de courir au katana. Osana mbongo osana nyoso e. Osangi mbongo osangi nyoso ya mokili. Aya ya mbali munu imenye. Mangute malembe tu kwendile. Montana kamenga mangute malembe tu kwendile. La vie malembe oba kenda trombango basuka liboma prison to na lilita. Osana mbongo osana nyoso e. Osangi mbongo osangi nyoso ya mokili. Aya ya mbali munu imenye. Akutula. Ekutula kanga. Ndolo. Ndolo mama. Mama ndolo. Ndolo mama. Ndolo kokita sato tanga mongu. Ndolo Ndolo mama. Ndolo mama. Ya kuele mwana kamenga tulande. Kumabukele sone kamenga tulande. Kumabukele mwana kamenga tulande. Kumabukele sone kamenga tulande. Tumadimba zona bata mwana kamenga tulande. Kumabukele sone kamenga tulande. Ndolo mama. Ndolo mama. Teomba la pe ali, teomba. Teomba la. Ekumakukele some kamenga tulande. Ekumakukele some kamenga tulande. Ekumakukele some kamenga tulande. Umakukele some kamenga tulande. Ndolo mama. Ndolo mama. Ale ndolo kumadimba twatanga bongo. Some kamenga wizidi. Some kamenga nata. Ndolo kumadimba twatanga bongo.
Voilà. Montana Kamenga. Montana Kamenga, bravo. Ah, merci. On a musique, mais solo. Te bisora nena biso défaut na ngande na linga pena oloba trote. Na linga pena oloba trote mais boulot batutu ba ya concert ba la satisfait. Ngande koloba nde eza yamboka na ngate. Koloba to yamboka na ngate. OK. Dernière question pour tout ce qui a plein en répétition. D'abord, merci, na remercie mingi parce que nengue mo lobi ko loba za mingi ya te muto loba mingi te c'est que ba mona ke rarement. Donc yambi biso tranquillement avec gentil en tout cas et c'est ici bana nyo sapoto et sali bango bien. En tant que remarque au yuzo sala nini esalaka musicien so ndenge ozana gaz boy na kini o kepoto osili parce que ils ont un bon chanteur na poto wana mais basila kaka boye lo ni sala so musicien na kin ana gaz mais soit na poto asili comme ka cimetière ba musicien non ka ba musicien na ya biso pe ba journaliste ya poto ben manque à travail moni poto solo minga poto esenga esuka kaka na motema bata poto on comprendre ko dévoiler mi a bien mérité bon moi ngala préférer mingi na za na kini na poto parce que source inspiration il y a maramutu to sala yuta na kin et batu ba na poto wa mingi na posa ba mission uta kin na lobite ba wa na poto wa ba beta ba concert il ka na ngo bien mais salonga moi je préfère na za na kin net lelo ba concert za na poto te bon na ebité na ko sani et dérange yo na ndenge wana ozaka mo lilo ba pona ba combattant pona ba kanyi bino peta mulai si mais dérange na za artiste musicien lelo so orchestre lelo boké poto ko beta et ça na moi rentabilité moi il y a bien bon le quoi qui tourne na souté même ba mon belé comme freiner ozoma ezali tant tout semaine yo mutu betel ko beta na poto na Zénith ouais beta na Olympia on peut ça ka musique on se mata les lots au beta te ba ivoirien ba mo beta na ba nigérien mon musique on se pesa le là et kiti mais na bi ba combattant baza batu le la biso baza ba congolais le biso na bi suka la ngoto ozora compromis et likama yo zo na ndenge mo ya propre moto peut-être ngalo bela so papa we malelo azate sala nga pasi mais na yebi ke ba artiste baza belé papa lutumba simaro bazali ba papa jano bomenga bazali ba général des fois bazali ba Kofi Olomide bazali wera ba JB un jour tant sous soki moi koyo ka raison entre so musicien ke ba misi moto moko ko sur la peine ba combattant nous les on apo so zo ngate bien mérité ouais bien mérité d'accord ba fanatique no ba otala yo solilo bezali ben na pesi ba mbota trop na bi balinganga na silence na ngandi na zalaka boue misale belé me koloba muke biso ya biso ba mingi na bouloke na malobe belé na pesi ba mbote to na studio to sa agenda to sa album mo agenda donc ça maman album na album wana na sali remix en ma mon scolaire je crois il y a clip il y a le bosso to lancer kalaté na ba danser so bien vraiment bango ma petite on va vierge donc vierge micro ba vierge non ma petite elle a invité quoi donc bango de bon mona bango pena na bon mona micro na clip ça la mon scolaire bien tenu pena ya balanchik donc on est là avec autorisation père en général des fois na bi na Suisse odenga bakana Hollande biso na bi oncle na ngai Maurice Spencer babi blouson en ezolo bisati lelo blouson 15 000 €. Donc Philippe plein les autres bisati lelo merci na semeki nanga et surtout l'équipe toké na José Longa Bafer toye Rachidine Tima le représentant valable orchestre na poto Rachidine Tima nande on a Douve Moweni no on a Ricky Manitou no Mandongala Valentin Vangus Masala ngai Sam Kunku mon ami d'enfance na Bosani Yote tonton Mayalos na poto Michel Ochudi donc veut dire membre na biso a uto kenega donc kalaté donc 48 heures dans la pariwana et puis Goda Kengamu voilà ba kolo mouvement Benji Henri ba kolo mouvement ba membre basé belé na poto o ya biso o ba sunga penda maramutu quoi donc Rachidine Tima zaki na kinawa aïga pour 2 jours et demi à Sazongaki et masala Sam Kunku donc bana Londres sensibiliser bango kaka donc Prince Toya 007 code 007 Prince Toya to sola déjà donc Mosquito Play de Paris bah donc vient donc putain na kin déjà wa ye wuto bo poto toi le mo dimanche au moins teke mo ya après moi dimanche mo le mo ba moi taba nini ba ba ozala pour donc putain alia no na ngema ndonga alia Valentin vangu sa alia tout na dimanche ba mamba na soir na poto alia donc Ricky Mandi na poto mais hier za na côté kuna
aotikala kuna et côté à États-Unis on a Faras qui poupa muto abengisa nga na États-Unis les 12 hommes na kete na biko fâché mabe yo da famille de on ngai na oyaka États-Unis silité na yaka ngo banda banona keke na oya na biko ban États-Unis mazenga les 12 hommes hein moi empêche-moi les 12 hommes faina zalawana mais sous na mingi na yata quelques musiciens Faras na dévoilant le lot donc Jirbo Mwanza ndega to sola qui faut moi quelques musiciens toyé bon siligaté États-Unis aussi la raté aux alaka qu'est-ce ma mingi ndego en Allemagne na bi ekate to mona na batebele na batebele qui n'est pas Olivier Mbemba Leval Azali le veut dire contrôler ba Rikini côté na tuyem continent bango et Charlie Bukaka le cordon na biso Mikola tiki na costume na veste comme na Japon kaka na Japon. Japon de Japon quoi. Donc le vice que ngamu touriste on a directeur financier na biso, il est allé na Kinawa et puis Mercato di Lenvo. Wala merasika. Te siko ngai vraiment sans blague na remercier David. Pour te rater moi mambebele bele moi to benga to salité. Mais ngala fanatique na wana lobby on pena na na linga ko trop façon na sala ba mission on a différent na ba tebele internet pour ba internet ba komaka yeba polémique mo ezanga na ngotina a tcheni ni moko titre mo ya mabe pour mais yo sala ngote vraiment félicitations na bige poto ke na ngolere nyonso ke na mo lobara no te walo wa Montana et puis na remercier tonton Mwinga 16 mm studio 16 mm Babylon na ebité quoi studio oyo neto za bakolomba momi wa cheba ko métier là akolomba ko 16 mm tonton Mwinga affaire nini donc yem ta sala clip to sala na ba Fali na ba général de Fao yem ta sala ngo 16 mm donc to pesera lupe mbakaka studio 16 mm kende matai kene musika. Merci Ezalaki Montana Kamenga na micro ya David Mombele MC Kosina Yuda. Merci na Magichi Bouyi Fondation Magichi Bouyi Place Azali. Merci lisusu na Raoul Colombo venanga Raoul Colombo Papa Wifi na Bosanité lisusu Tete Ika Zola na kata Suisse. Merci na Bosanité Hervin Koulou na Lyon ya Willy Moucheni Code Mboka Code Mondial venanga Dinar Alubo. Merci na Pasteur Jansi Kalisa Simba Munungi Place Azali. Merci lisusu na Bosanité na Billy Bongimbo Ozola na biso na studio 16 mm Mobala série. C'est parti, c'est David Mombele M6 Kosina Yuda Toleki.